ba mama na biso ba o baboti biso bazaka na patience ya ko supporter libala ba mama na biso ba mona o bango bakoka ko mona te ngai naza témoin papa na biso azaki na bana abota ailleurs bana wana bazaki kokota na ndako baye asengi mama permission te mama akovanda papa akufi mama tikali veuve oui mama akufi papa tikali veuve papa bali mais na génération ya série 6 génération ne supporta après sa papa te et supporta babuzo baba papa basalaka na libanda te yango moni bavanda na mabala te mingi voire même bakenda plus loin basala groupe na bango en Christ ba femme seule loi ya nature mobali ata ndenge nini ako déconner soko lobi obandaka mobali nakangaki na mwasi obomi libala obali lisusu yango moni bana wana bano ya lelo bazoboma mabala te ata kangaki mobali na ye na mwasi boye oyo yo osipsonaki ovana libala te ndimaka wana ndenge azokosa yo wana bongo kaka ata oyebi kazokosa yo ovandi kaka un jour ozongaka na raison amen sikonga na lingaka mingi likambo oyo ya ki première dame ezaka elengi makasi likambo ki première dame elengi soki yo bomi ozolanda kaka balobaki okei kuna place okei kokoma mwasi ya kobatama mobala komo biso zela madame tabengi madame tabengi omona mobali so ozani na ndako azana bagenda na ye telefone elle moko pe sonné yo kaka bozela po ani na bangi première dame oui mais soki aza na libanda aoyebisa bi madame tazobenga ngaza to solo ata makango mususu pe mutabengaki alobaka madame ndazobenga atelemi ake usolo yango wana ba première dame bobatela mabala botalaka ba telefone na papa te boyokaka pe oyo balobaki te po soki otie na mutu na yo ke mobali ndenge nzambe asala ye wana aza na ye kaka ifunania Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Mbote bandeko balandi oyo bolandaka maman mapasa partout dans le monde entier na ba province partout na pesibino bambote que le Seigneur vous bénisse richement. Ezanga votre humble servante Kakande Boyebi maman mapasa na émission na kitoko na salaka pourquoi je me suis mariée na bala pona nini na kati na bala pona nini ezaka na ba branche ezaka na un couple à une histoire ezaka pe na ba débat oyo to salaka na kati ya émission pourquoi je me suis mariée. J'en profite de l'occasion pour dire un grand merci à maman Francine Molima où a pesinga cadre kitoko na ko présenter émission na kitoko na pesi mbote ainsi que mobile nae maître Molima na pesi pe mobile na ngai Mike Mukadishik le père de mes enfants na pesi couple Bijou Kabos na pesi leader Mutamba Mbote maman Ida depuis quelque part Mega Market est toujours en action maman Daniela Ekombolo. Sans oublier mon pasteur, le pasteur Paul Bakenda, ainsi que mon grand frère, pasteur Thierry Moutamba et Willy Moutamba depuis États-Unis d'Amérique. Nazo Fongola, invité Nanga Tomonaye. Bonjour maman Arlette. Bonjour double. Bonjour maman. Naza bien na ngolu ya Nzambe. Oza bien na ngolu ya Nzambe. Maman. Amen, amen, amen. Nzambe azali. Maman oyo émission tolobelaka basi. Mais lelo na kati ya branche na biso ya émission oyo na bala pona nini tolingi tolobela ba mariage ya ba 1960 na ba mariage ya na 1990 na ba mariage ya 2000. Dans les 3 années oyo pona nini ba mariage ya kala ezaki ko umela pona nini ba mariage oyo kolanda ba série 7 ba nini e umélité na ba mariage oyo ya lelo moi ba différence wana yo za bien placé pour na ko expliquer balandi ya Chez Biso Télévision malobombo kayo maman Arlette. Merci maman mapasa pour na parole. Merci pe na mutuna na yo naza na sengo mingi wana likambo wana na lobarango na nyataka sete.
ba mama na biso ba o baboti biso bazaka na patience ya ko supporter libala ba mama na biso ba mona o bango bakokai ko mona te ngai naza témoin papa na biso azaki na bana abota ailleurs bana wana bazaki kokota na ndako baye asengi mama permission te abeteli pe mama lisolo te bomona kaka mwana ye esili akomi ne pe kovanda na ndako mama pe aza na liloba koloba te oyebi te so basololaka na mama na papa na chambre ele mosusu mingi ezalaki oyoka kaka lokola abalaki mama ntango aye koyeba bafuti machine machine ya coudre ntango akala bapapa bazalaki machine à coudre mpo bamama mpo na bango machine à coudre période wana ezalaki eloko moko précieuse epa na bango alors bapapa bazalaki nga na obenga yango lelo bapapa bazalaki kobuba bango na bamachine wana aye asombeli papa machine ayebisi ye nakomi na vélo na intérieur vélo asombeli vélo obi asombeli machine papa soki asali na ye mabe asali na ye biki ya kosomba machine wana mpe machine ezaka luxe mwasi aza na machine na kati ya ndako na ye machine à coudre mama wana azalaka na vélo na ye aza motu bamama na biso bazalaka mpenza na motema ya monene ya bomama ya kovanda na libala papa akoki kokende na ye bayoki papa abali papa boti papa aza boye avandi mais nayaki koremarke génération na biso ou bien avant biso makambo wana bakoka yango te mpe badivorce esalama mingi mobali wana ndenge yo comprendre constant nga na sala bamama na biso basupportaka bamama na biso baza bamama basérie 4 ozolanda basérie 4 basupportaka mais bayaya na biso oyo bakomi bana ba 60 bana ba 62 ba 70 biso mpe oyo nyonso tu oyo donc série 6 basupporta eloko wana te yango soko nga na sala constant période ya bamama na biso badivorce ezalaka te mama akovanda papa akufi mama atikali veuve mama akufi papa atikali veuve papa abali mais na génération ya série 6 génération ne supportaka posa papa te esupporta babuzoba bapapa basalaka na libanda te yango moni bavanda na mabala te mingi voire même bakenda plus loin basala groupe na bango en Christ bafemme seule femme seule akomi kosambela femme seule en Jésus Christ soko landeli bango azalaka marié à divorça azalaka marié à divorça mpona nini motema mokuse nazokende lisusu kokumisa bana oyo ya lelo génération eye après biso génération Android mama génération WhatsApp bango nde bana na baza na stratégie mpe baza mayele bango kutu nde bazobotola bamama wana bamabala baoyo bazoboya boye ye ata akuti mobali na ye boye nyamwasi na chambre aboya libala te akosala désordre c'est désordre mais akoboya libala te mama pasa na yebisi yo bana wana baza mayele mwa bana ozomona oyo génération WhatsApp biso génération télé Zaïre biso génération télé Zaïre génération télé Zaïre tozaka na conseil te chaîne moko 23h bakangi émission ya bamarie penza te moto akopesa conseil ya malamu aza te me bana lelo baza na avantage bazotala internet bazotala ya mabe na malamu mais mingi bazopona ya malamu mpo ayotala conseil aoboma libala na ye te mpo akangai mobali na ye na mwasi mpo na nini ayebi ke loi ya nature mobali ata ndenge nini akodekone soko olobi obandaka mobali oyo nakangaki ye na mwasi obomi libala obali lisusu yango moni bana wana bano ya lelo bazoboma mabala te ata akangaki mobali na ye na mwasi boye akosala kaka nde mwasi asalaka matata esili libala na ye azoprotege yango biso nde toyebaka koprotege mabala na biso te motema moto badécision banini te libala eza mpasi mama mapasi mais il faut ozala na motema monene ya kosupporte yango soki ozosupporte ovanda na libala na yo osimba bakoko mama Arlette nakomona ozobeta sete mingi na kozala motema munene sikoyo mpona kozala motema munene yango il faut osala nini mpo okoma avoir un grand cœur là qu'est-ce qu'il faut faire mpona libala mpona libala mpo ozala motema munene eloko ya liboso kolandelaka bapela papa te
kotalaka telefone na papa te kolandaka ba mouvement na ye te alinga solola saki boye akende kosola na chambre nani abengaki ye babengaki soki nyonso tu wana ozotala ngo te okoma motema monene mpe ntango okoma motema monene papa soki ayebi ke mwasi na ngai azalaka na makambo wana te akoki mpe kosolola wana sanke yo yeba mais yo comprendre mais papa a respecté yo asololi na bacode asololi na ndenge yaki papa ozomona so okomi na niveau ya kosupporte baappel kotalaka telefone ya papa te okokoma motema monene kotunaka papa te ovandi alo tu es où ngai nasi natuna tu es où bayebisi nga sur terre je suis sur terre je suis sur terre ntango papa aye nayebisi ye totunaka kaka mpo nazwa te napesaki ye exemple moko en passant ya Chebeya mwasi naenda pesa piste ya liwana totunaka kaka soko yebisi ngai naza na maître Justin Molima tovandi quelque part soki problème eye nga na oyebisa bato ke nabengaki ye na 15h ayebisa nga bazalaki na maître Justin alors bato bakolandela maître Justin bozalaki na 15h ndeni ya kufi na 15h yo bozalaki na ye na 15h ndeni na kufi na 16h epesaka mwa bapiste ntango na explika papa bongo akomprena ngai alobaka mpe lisusu baréponse mabe te epuis natunaka mpe lisusu te eza par hasard natuna mais ezalaka kaka mpo nazwa te biso bamama tosalaka mpe basécurité ya mibali na biso ekoki koya natuni yo ata otange oza na hotel na lemba okoyebisingaka na lemba mpo soki problème eye biso baafricain belle famille soki problème eye baatakaka surtout basi ndenge nini mwana na biso ndenge mwana na bino na 15h ayebisinga aza na lemba alors bakolanda bakamarade na ye oyo alemba banana yebisa papa ndenge wana akoma soki nabengi ye tosololi oza naza place tel na motu tel bandeko balandi bapapa mpe oyo bakolanda émission oyo bomoni ke de fois ntango totunaka bino boza wapi eza te kaka ke mpo tokanga bino na mabe tonini eza juste moninga yeba parce que moninga atikalaka na ndako amoni ere ozonga kozongi te ifo abanga donc côté wana bapapa oyo bokolanda émission na ngai bobongisa boyebaka baréponse ya kopesa biso eza mpona kobatela bino mama Arlette outi kolobela awa ke telefone ya mobali il faut pas kosimbaka telefone mais ntango tozokende na bacommune tozosala communauté de biens soki aza na mabe te est ce que moto akobanga basimba telefone na ye soki mama mapasa papa ye moko apesa yo permission telefone na ye bosalela nakopesa exemple moto mosusu te ya ngai moko nga ntango makambo ya telefone eyaki tomanda osalela telefone moko na papa mais eye kokoma période mosusu telefone ekomi ya ye moko na comprendre ke mabe ekoti ntango okomprendre mabe ekoti mpo onyokwama te okomprendre déjà ke mabe ekoti mibomba ntango mibombi omibateli obatela mpe libala na yo soki omibombi omibateli obateli mpe libala na yo ezalaki ndenge wana me ntango ekomi ndenge wana yebaki mabe ekoti ntango mabe ekoti mama nde moto abombaka ndako na ye mama nde aprotejaka libala na ye mama nde azalaka aprotejaka foyer na ye ozomona soki otiki na yo vraiment bandeko balandi oyo bana basi oyo bazolanda émission ensemble na mama Arlette ou mama na ngai mama basavoir ebele vraiment oyoki mpo na telefone ntango omoni kaka bakomi kokende nango na douche bakomi kotia yango na bapoche oyo Lolita Katenge ma voisine chérie que j'aime beaucoup mama Chikuku ayebisa ngai mama pasa okozwa no kaka obeti kodi boye ebebiseli o journée na place obebisa journée totika kaka betango kaka karamba mitema mpe mikolo yango obike mikolo yango kaka soki mposa ekosimba telefone mobali okuta kalika mabe diable asiflaka bato makambo na matoi aza diable aza moto mabe aza moto alokuta mama Arlette okobeta 6 mois osimba yango mokolo osimba ti okai na kindingu yango siko kindingu wana potika okutana nango te kosimba kaka te vraiment bon ezali mpo ozwa décision il faut mpe otutana na nini soki otutani te kozwa décision te mpo ngai mpe nazwa décision ke nasimbaka telefone te nakutana
wana nazalaki nao na maternelle nazomonaka ke ngai nde nzoka nde makambo eza na eloko wana ya mokie wana bomonaka wana vraiment ntango natutani na bi solution eza kaka natika navana nanga kimia ozo comprendre mpenza ke likambo eza boye me bazoyebiso boye ndima oyo bazoyebi soko ndima oyo ozolinga comprendre te soko ozondima oyo ozolinga comprendre wana obebisa libala nao obebisa foyer nao okobebisa evandeli ya yo na papa. Amen. Bandeko balandi ngai anga mpe naza koapprendre bino mpe boza eza école ya mama Arlette oyo nga na simbi na émission kitoko mama Arlette azoloba bi yo ifo ndimaka oyo mobali ya oloba so lobi ondima oyo ozokanisa bon c'est profond hein. Oui. Quelle révélation. Soki yo lobi ondima oyo yo ozokanisa. Amen. Oyo yo osipsonaki ovana libala te. Ndimaka wana ndenge azokosa yo wana. Bongo kaka ata oyebi azokosa yo vandi kaka. Un jour azongaka na raison. Amen. Sikonga na lingaka mingi likambo ya ki première dame ezaka elengi. Makasi. Likambo ki première dame elengi. Soki yo bomi ozolanda kaka balobaki okei kuna place oke kokoma mwasi ya kobatama. Mobala komo ifso zela madame Tabengi. Madame Tabengi. Omona mobali so ozani na ndako azana bagenda na ye telefone elle moko pe sonner yo kaka. Bozila. Po ani na bangi première dame. Oui. Mais soka azana libanda aoyebisa bi madame tazobenga ngaza to solo. Ata makango mususu pe mutabengaki alobaka madame ndazobenga. Atelemi ake usolo. Yango wana ba première dame bobatela mabala. Botala ka ba telefone na papa te. Boyoka kape o balobaki te. Po soki otie na mutu na yo ke mobali ndenge nzambe asala ye wana azana hekaka ifunania. Soko tiango na mutu esili. Olingo lingate auza makango. Ba pasteur kutu. Yango delikam. Ba pasteur kutu baozo ba makango, ba pasteur bazo botisa. Boka mobali na yo bovani na ndako ayebi na nzambe te. Nga nazoloba mama Arlette. Nga naloba koluka mbala fidèle eza kozoluka policier ya ndundu. Oso mona ye. Policier ya ndundu. Obobeta 5 ans okomona ye kaka mba moko. Donc koluka mbala fidèle eza kozoluka policier ya ndundu. Et alors maman Arlette a une expérience ebele maman Arlette eza mbala sukati na robanda koyambaka yo na plateau nanga lelo tolunga kina no totalisa ba mariage ya série 5 donc iti 6 7 to ko jona ba Android donc to wuti na mariage ya lokole to kiti na phone télé Zaire après ce que to kiti na WhatsApp ko ba Android wana lokwa tellement bango ba salisa ba parcours ba comprendre ba vie ndenge ezali yango ba oyeba ko gérer ba nini ba phone Android mais bango pe ba phone Android on pe ba bala na pasi mais soki abali ya solo soki abali Maman Arlette est-ce que pe koyeba kolamba oyo koyeba ko bimisa papa libanda kozanga koyeba olamba? Oui. Mobali azana ndenge na nzambe asalela ye. Mobali mususu akobima pona mobali mwasi na yebi kolamba te. Mobali mususu alingi kaka mwasi na ye. Akoyebisa mwasi na ye na lingi kolia ka boy. Na kenengi na restaurant moko bien na kendeki na manifestation moko mwasi amuninga moko alambaki boy. Tant mususu akoyi ko benga mwasi wana to kende ala kisondenge na lambaki. Ndenge mwasi wana alambaki. Tango mususu pe akoyebisa o nalingaka eloko boye sala effort oyeba mais mobali pe mususu soki akei libanda akuta na biloko akei mais kokende penza ya mobali pona kolamba eza important na kati ya ndako libala mais mobali oyo akendaka pona libala pona kolamba ezalaka penza raison te pour yo mobali ya libala okomi na okinolia biloko na libanda pour découvrir que mwasi wana pe ya libanda alambaka kitoko bokomaki na niveau wana ndenge déjà yo ozalaki déjà mobali mabe ya kobimaka libanda yango okutani nango okutani na supu wana nde ikangi yo mais supu penza kokanga vraiment na moto alingi mwasi ne na ndako ya mwa pasi po oye naliaki biloko moko boye luka na to yebango naza na leki nanga moko Lolita Katenge mwasi ya Pichu mobali na ye alingaka kolia mbika mingi
sikoyo soki mobali na ye azalaki moto ya mobulu akokende oluka mbika na libanda me asi ayebisanga bi mama Arlette lakisa Lolita kolamba mbika ko nalingaka mbika mingi lakisa ye ndenge ya kolamba mbika soki azalaki mobali mabe akokende oluka mbika na libanda lokola alingi mwasi na ye mingi ye moko azotuna conseil mpo mwasi na ye alamba mbika ye alia vraiment bandeko balandi nazongi kaka na bino bapapa oyo botikaka biso basi ya ndako mpo na cuisine na libanda soki olingi mama olakisa ye ou bien okoki kokende ata mpa ndeko no moko osololi na ye kenda kotinda mwasi na nga jour boye akoya alamba eloko boye atala amona ndenge mama me oyebi ke biso mpe basi mingi tolingaka mpe baremarke te est-ce que oyebi yango wana penza eza bongo wana nga nabenga yango complexe complexe ntango omoni bongo osilikeli mobali na yo mais soki ozosilikela mobali na yo osali erreur mpo mobali na yo aza mobali malamu aye kotuna conseil mpo mwasi na nga alamba eloko wana soki yo otombokeli mobali na yo okokamwisa nga mpo soki azalaki mobali mosusu olingaka akende koluka conseil ailleurs mais aye kaka na libota na yo aza na besoin ya eloko wana ozolanda mwasi mpe mosusu akosala kaka kimisu makasi meti akoluka mpe barecherche na ndenge na ye ubi akoyoka basi ya bakamarade na yo soni ye ake na ka na ye mpe ake koluka mais mwasi oyo alukaka solution mpona mobali na ye aza mwasi malamu mobali na ngai yoki mposa mbika nakoke kuna te bakamarade ne baoseka ngai naluka kaka na entourage na ngai mpa bagrande sœur na ngai naluka solution ya mbika Maman Arlette, Montréal, la scène, tu as dit que j'étais l'émission Kitoko, mais Bandeko Balandi, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons ensemble, Kakana, Maman Arlette, vous allez brancher, vous allez bétonner, scotcher, na chebiso télévision pour ma cambre, vous nulle part. Quand on a chebiso télévision, pas maman pas ça. Maman Arlette, pas un mot de la fin, mais moi, Liloba, ya kokabwana mwa bambote na batu numéro no ya contact po eza basi misusu pe bakoki kozana besoin ya conseil na yo ya expérience na yo bakobenga yo donc c'est un peu ça. Oui, merci maman Mapasa nayebi ke mission na yo ya mbinga ezamba ya liboso pe ya suka te prochainement invitation na yo na koya ngai babengi nga mama Arlette mama Arial naza mama ya lala naza mariée mama ya bana sambo na koko moko aza un peu na expérience na makambo ya mwasi na libala malgré makambo ezangaka te oyo aza na besoin ya conseil numéro na ngai ezali 082 436 0503 plus 243 82 bandela plus 243 82 436 0503 moto aza na besoin ya motuna akotuna ngai pe naza ya bino na banda koleka na émission po to partager oyo mukenga naza nango vraiment moi bambote na pesi mbote na libota na ngai mobimba o baza libanda ya mboka Pasteur Isaac Bondongi na mwasi na ye mama Enis Bondongi na bana nyonso Enis Diana Betsalel na pesi bandeko na nga nyonso tu baza na Europe mbote na pesi bana na nga bayalala mbote bango nyonso tu na pesi mama Francine Molima mbote mama Katenge Lolita mbote bolingo ya papa Pichu na pesi mama Neli mbote batu nyonso famille Molima nyonso na batu nyonso tu bayebinga boleke belé bino nyonso ba bisous. Quant à moi maman m'a pas sa mère doublée nayebi que tokomona na isusu na émission ya sika ensemble maman Arlette naza na presque donc moi donc aussi ça né mois de septembre to kota neti ba octobre pour ya koloba eza tellement ébélé. Je dis un grand merci à mon tendre époux Mike Mukadi, mon réalisateur, à mes enfants, à mon pasteur Paul Bakenda, à ma famille, la famille Moutama, pasteur Thierry Moutama ainsi que sa femme Maman Aimée, à Bijou Kabos, à ma copine, moi en classe na biso moi na mon commentaire na yo Mami Tatou na France, vraiment merci beaucoup. Na pesi merci na Maeva Kalim, molandi nanga Maeva Kalim, je te salue. Na bosana ki pasteur na ngai, voici l'homme. Vraiment. Na bana aseka nyonso. Na pesi bino mbote ezala ya libanda, ezala ya na RDC. Mbote mingi na bana aseka.
vraiment napesi bambote na ngai na Gladys ndoka yanga na mukuse ya talo 1000 euros c'est quoi Gladys ndoka babi umela na ngwende na yo napesi susu merci na pasteur Willy Mutamba na États-Unis d'Amérique papa mapasa lokola ngai bambote na yo mon grand frère chéri Jean Bosco Kassabangalou Igwe na biso mon grand frère que j'aime tant de la Banque Centrale na pesi yo bambote Igwe wana ya na ngai ya motema na pesi pe leader Mutamba inda clôture émission leader Mutamba mon petit que j'aime tant bambote na yo leader Mutamba tozozelaka le masque na maboka kofungwama tika nzambe apambola bino balandi nyonso ya Chebiso télévision Lolita Katenge Mama Chikuku prochaine émission avec Mama Lolita tolia Koba na annoncé déjà donc toza na recette ya Koba bisous bye.